Pour le moment, nous avons succès de l'été. Cause dans les allées. Cause dans le bango à la prochaine, dans des missions, dans la chaîne, dans la news, on a expliqué bateau pour la mini chogu dans l'ongwe. Bon, à part ma camouana, ils appellent normalement l'ongwapo, ils appellent la ndaku ya papa nao. Papa Botio, en tant que ma classe, au poli, mais aux agas pas de parents. Comme na 40 ans, aux agas n'a pas la tata à Botio. Fabien Sali pour Lingani, Tangama solo boucle. Téléspectateurs, Nengue Kaka, vous allez qui vraiment ya Kolanda magazine ya bino, Ninga la news, oyo elubila ya bino actualité ya solo. Les autres Melvino artistes nous vraiment dans combo oh la bengi mushubu vraiment il y a Melvino batapoto la benga mingi Londres pe awa na ngola et Brazzaville la bengi mingi pinga mushubu azomona na te. Bonjour mushubu. Bonjour papa journaliste. Kaka ndenge na lobaki ngai simple serviteur na bino parti dans tous les oyo alobelaka bino maloba penza actualité ya solo na kati ya magazine Ngala News. Mushubu yipsa sono parcours na yo. Comme on a petit Mosogo chef d'état-major Kimaki Nkaka. Kimaki Nkaka ni na bakiselo ya mikolo Kimaki Nkaka zelo mususu. Parce que dans za eloko mususu. Tellement bata poto le kende le petit Mosogo c'est que dans zelo mususu. Bon ça me valait quand même. Parcours na la banda théâtre na groupe Moroté. Ngam formant les angades dans radios. Ngazara pire petit na ye. Pire petit na ye. Hier, les radios ba au foot là. Na le pango na biso. Voilà. Zay na le pango tellement on a la vie petit moko ya bien, petit respect, petit bikinga kitoko. Na bandi des bandi mbalamoko nangai habité yo petit photo tellement na ye quartier Sika France Aranayo. Bon, répétition na bon nyonso à l'époque na minzo to la wela. Voilà. Nazo kende via Salinga na bana ba mangwaou na mama mbalo sombo na kende saki na ye ya teni yindo ngamba zana ngo ko ba ba benga yango mona zana nganga de to ndengoni o ko petit donc zenda ya kana Salinga la tafunga na kanyo libumu na la tieteni donc la comment le la moine pas na ye après na moto bavé na ngwa ba mo sepa na ngai to ba no kende via belamu na ngai via bi petit yo fo un jour na sala o na componente ko sala ngo za ndenge ni wala ko za zaka na vie papa et comment na moment mo boye trouver à la ligne Zambé à la publicité. Alors ça vraiment Moulex. John Moulex. Fallait tout par la Kassavou. John Moulex. À la ici, donc il tombe. Pizza, fallait tout payer. La Kati, il y a KV. Et vraiment, je suis petit dans tous les pays. Tomini. Pizza, en passant, John Lex, il fallait tout pas aigle danger, oui, Azara na kati ya RDC, oui, Azara Ningisa, Moka, monde, na maboko na il fallait tout pas aigle. Comme si que publicité na RTNC à l'époque, je vais alors ça publicité na Moulex après, et comment à un moment Moulex a raté. Le Moulex a zaté, vers le BT, a bien appelé, a bien petit shogun yaka. Et puis voilà un peu de shogun qui a bien comme on a dit Patrick Yaran. Au moment où il est au salaire, Moulex a zaté.
yoko le balelo mosuto belela kaka vienga Dios oyoki nga bière nga bite na osala ngo kamere telemi première fois lo le boso ba action na olinga kupa te pompe bakati abisina sala na habite oyo mino mana nga l'homme se aussi m'appelle makambo na beleli na ndenge moko par rapport na ndenge mulekisaka na obelela bako abeli na vibration ya nyama babe okele yango na bandela na bandela oso danger ekangi masolo bandela ngano bana bengana nini vienga beledi petit nanga musuku wanativive eza ndenge nini petit nanga imaso oyo toza na lemba vele banano eza ndenge nini okobana lelo bapiblisé bato kama o petit nanga bato banda petit nanga ezala ngai to papa oyikimaki kaka ekoma bato soki omona asala publicité na ye atie bila motu na ye ka tobeti eloko wana nakoma succès ya makasi mais conseil kavi apesaka nga yango lelo babenga yango idéologie vabi omondi okomi boye nafana sombolo bilanga mpo tobanda kobima oyo okomi deja yanga mpo nabima na ntongo nango nasala publicité nabimi na libamba bobalabala bobouge bababouge kina mushimushu ye babimi bakala yeyo nayoka mwa soni nakota babe yeyo jabi omoni naosombolo bilanga conseil na peso koswanaka te ata mta fingi yo koswana to ozoswana bato baokamwa aswanaka mpe nga akamwa ngo baartiste azobunda na nzela azoswana na motu artiste aswanaka te lialia te lipa na mwamba na nzela ezolia mokili ezomona yo po batala bosiko bazokama ani ape lipa na nzela do baconseil wana ovi apesa yanga yango esalanga ke nazala artiste monene na moko donc vraiment moto asalanga ozo comprendre après sikoyo ozabi te ndenge de ya publicité osali boye carrément il faut osala mpe na théâtre mbala moko okota groupe yango wana sikoyo groupe oyo banani bami na kati bapretre lokwa bamama mbalosomo aza chef na yo donc omeka kuku te bango yo ndenge wana maître pai aka discipline po biso tokona korépété de 9h à 17h. De 9h à 17h. Travaux mosala. Mais là, tout le monde arrête. Dans 5 minutes, action coupée de Montélé, kuna à l'époque na MTC va Montaraté, batie na direct de concert en direct, théâtre, opérette en direct, donc faut pas répéter. Voilà répéter et si t'habitues, on a un système et ça la bateau belé. Et on a bloqué na mangwa ba prête répétition. Discipline mangwa. Chef à répétition dans le son. Pour salaire ba frappe dans le son ba frappe. Avec quand même la scène dans le son. Attends vieux. Vraiment on retravaille ça là il y a un moment le monsieur de Bima, les ala Adjani Bapo, la vie de loin, la mamie pour là. Donc, vous avez fait ça, monsieur Bakombe. Vous avez fait ça comme Kangami. Kangami qui. Et on est qui. Il y a ça, mamie pour là. Bisous tout. Pas comment vous avez Patrick. Mais le gars, vous avez Patrick. Monsieur, il y a un moment qui. Na vie, il faut. Ils ont qui c'était. Moi, je suis un peu qui la travaux, Moussala. On a quand même est-ce que. Je fais dans la section, je fais aussi bakis. Moi, je suis un bazar. Je suis un tout le monde. Ma prévention, quand on sait le mot bakis, c'est un bazar. Pour un number one, bazali. Moi, je suis un succès. Et ça, il y a ça, tu as tout un zap. Il y a des gens qui ont petit mouchou.
yebisa na parcours rutena vin na dos akutse na ba grand poète ba ngwao c'est là donc abi le faut ça la théâtre ma côté la théâtre pour les arabes discipline pour non mutado soma ngwao mutali tutu ya nyama le chef à discipline namama le somo chef à répétition namona ke kuna shiksho za ki travaux makasi namona bato babima kuna bato babima pour musala lelo ba théâtre kuma kaka to de mabanga moto ayebi musala mingi te me abandi kotanda lise baba bino basiri na bino penza wande komona ba conseil mais est-ce que est-ce que bana na biso ou est-ce que conseil ezali le mabanga te bana lelo bakoma ba danger nayebi théâtre te mais akoma danger théâtre na biso ezalaka ya blague te formation so te ba groupe salon nde bala jouer na ba groupe on va dire da mabanga pene elaki te babala sepela même sur mama mabele naka fanatique mais eza bila mabanga te ezueli na ye azobonga na moto te mais aza bafanatique oyo balingi ye mpona mosala rejouer eza peut-être sepela na mamoya mais lelo ekoma mabanga na liste bena banana bafamba oyo azopeta omona peut-être ozumuki wana eti nga na bombaka te théâtre wana eti ya moyembe gauche ansa théâtre bien mais bato balembaka kuna nini mabanga te mabanga edaka biso wi ekoyebe obwakata 2-3 personnes ekoki omona moto atandi 15 personnes siko ozoloba nini ozopesa conseil ya moyembe gauche place esexanga na ngani kotala yango moto aza awa abwaki libanga mama nani kuto yeso mama nana abwaki bino nyonso babwaki libanga mais eloko oyo bosali wana scène eza te naoyo batéâtre epa lelo ekoma boye omoni batéâtre ekoma ebele na bachaîne nyonso mais eza na baqualité ya batéâtre so mpona bachaîne ekoma neti antenne a eza te bazoflate bango eza na bagroupe roi elombe so tozomona histoire malgré mabanga baosante bato na bandako baotala ozokombana ozwi lokola esobe ozwi lokola shiksho lenge ozokombana ozwi partout osanti ke na antenne a bagroupe ezango eza bagroupe moko sérieux ozokombana par rapport omona bachaîne mosusu makelele mabanga na mabanga na l'époque na biso bamabanga ezalaka me boye te so te pese okoya biso Sarajevo wana ebetaka danger ebetaka biso moto te tozwa nde kozwe donc so tokopesa bana na groupe ya lelo il faut kozwaka motu akololoka mpona mabanga te motu akabeloka mpona mabanga te motu mosu asepela noka ndenge ozwaka abengiso mpe akabeli kozwe nde yango nde motu elakisaka valeur ya motu oyo aza bona te mabanga te namoni batéâtre ekoma mwa tanto plutôt bon mais toyomona awa boti kokufela artiste ya minene oyo babengi na nkombo ya Jani Fay vraiment bato ebele baotaki poto bayaki yebisa biso nani vraiment nini ezalaki te omoni mosala zoba na mokili ezalaka te tala ndenge okumbi Jani tala ndenge organisation ezalaki tala ndenge gouvernement ebimisi nyonso fondation mama Denise fondation ezwi ebemba Jani na poto eyi nango tiawa makambo nyonso c'est fondation mama Denise nzambe asapambolaki déjà po oyo osali en tout cas ezalaki ya blake te osokoba donc mosala ya zoba eza te à l'époque bala eza bato lokola bata théâtre bato alasa nini mais lelo bata théâtre ozwi lokola bapesa exemple ozwi lokola basila ozwi lokola babellevie ozwi lokola banani bapeshanga ozokompana bazali bato basa théâtre mais lelo baosala bamaison baosala barestaurant donc théâtre
vraiment échangea car peut-être moi quand ça passe mais là vraiment que na ba ke poto zongi akima te mais tomoni na matanga na organisation ya danger epai ya ye moko président JP Massamba asaleli organisation kitoko metolike oyo aleki nde JP Massamba vraiment nzambe apambola ye metolike aleki e moto alobi ke aleki mbongo ya chic-choc seke motu ezosala te ye motu wana asalaki nini na matanga wana atiaki combien bamasamba babomi banzoto na bango atiki banini azozala wana bien organisé atie babis ekomi masamba ale na 7e mais fo motu mosala bato basungi chic-choc na organisation lokola masamba aza te asali nyonso batie biso kondo basobu na bavideo na organisation comité ntango matango eleki félicitation moleka oleki na omoni na media oyo ematisaka mpe ekitisaka koleka te mpo kaka abi aza moto chic-choc loyenge aza moto chic-choc loyenge yabi JP Massamba alie mbongo oliango alie mbongo pa nani biso moto moni ndenge JP Massamba abungi mpenza président motozo bayalie alie mbongo biso moko tomoni mpenza baeffort na yo oyo baorganisation osali lelo jani akungama ye alobi ke moto wana abike bamasamba na basete balie mbongo ye nani na cotisation atie combien foko bomamaka mosusu koleka te koloba mpo so babete bameli deja soni na miso ya bato ifo betemeli bo ezo bafone balie mbongo yo tie combien effort nini osali eza te donc afondeka wana batele surtout na caméra naaleka pampamba te yango omonake bato balukanga baolukanga mikolo mpo bamoni oyo nalobi na bamatanga bajani yamoni bato baolukanga donc mikolo nakomi makasi lukela biso poto eloko moko mpenza ebeti biso motema bana poto babengi nga to pati bantule lingala news lukela biso shogu lelo tozoyoka na kin awawa oyo shogu na lomoi na ye chic-choc loyenge asali coupe na ye andi bayino toluka ye moko mpenza shogu basa biso alomoi chic-choc mpona nini bana poto bafanatike oyo balingaka ngai oyo nayebi ke nasepelisa bino mpe tosepela na ngai nakonéglige venga biosi te mais pour le moment naza nano na chic-choc loyenge te cause nango ezali cause na olobango à la prochaine na bémission oyo nakosalaka na chaîne oyo na lingala news na explike bato mpona nini shogu na longwe donc apart makambo wana eza mpe normal na longa mpo eza lokola ndako ya papa na yo papa boti yo atangi so baklasse okoli mais ozaka pa baparent okomi na 40 ans ozaka na ndako ya tata aboti yo eza mabe un jour à quartier babengo tata dayar zéro yango monike nga na monike nakomi na longo na ndako ya baparent nake mpo nakende na ndako na wana futela mpo nasala foyer na nga donc mais naza na pour le moment na wana na chic-choc te makambo eza ebele ya koloba yango nasali groupe nanga komi nango bewa vida mais bewa vida osalisa moto atie yo poa na dios moto apesi yo boye oyo tozokake poto petitement mystique apepi na 5000 shaba 5000 dollars pendake no 5000 shaba sokuda jango abie te bekomo na longo nanga pa vie solo mpena basengeli nango na biso osimbango banini topeya bakara bapale topeya eza nango yango wana te eza moma mpo nga na fanda to na poto ntango nasali nabeleli bana poto mpo nabeleli abinola bino botala na nalonga mpo na bobobo bato bapesaka oza mpe moto ezaka bafalite afani ya quartier ata mote nalongo talelo fami fala na babizami te mais suka nango oyo naza kaka mpe suka nango repétition yaka ya quartier ata yaka te bafrere mpe ndenge moko
alongi na ye akenda mpe basala te alongwa aloba te alongwa yango moninga nabengaki na poto ponga mona d'abord namona poto mpona kini ezaka ndenge nini oza danger bango bakumisaka boza danger sala nabenga mpe ngana moto esalaka nabenga bato lokola bamama lisiki ya landa motema papa fredi nzambe atambola bino libala na bino eza libala ya bosembo libala moko epesaka bato conseil tolandaka bino mingi na couple na bino fo nzambe apambola bino mama lisiki ya landa motema papa fredi na bino yango oyo baambopesaka baconseil nabosani te deli mpino mindele bos de bos motema bijumulunda tala mama bijumulunda mwasi ya doli mpino mindele bose nabosani te amina nazomisa bana poto soki molingi maquillage bana nyonso ya poto Belgique, Hollande, Allemagne, Suisse, partout Suède ya mingi soki olingi oza na fete oza na anniversaire benga kaka mwana ya mama bijumulunda kombo na ye amina asalaka maquillage soki asali mwana mwasi maquillage na fete mwana mwasi abongwani ata mwasi otale bo liye to ye te wana nyonso maquillage ya mina tala mina comprendre somonaka fali wana amati na podium maquillage moto asalaka ye amina donc à la prochaine opesa bino numéro ya amina po soki oza na fete soki oza na mariage soki oza na eloko ata mwana mobali oza na fete olongo boye oza na concert donc kolukaka moto mosusu kolukaka amina mwana mama bijumulunda à la prochaine opesa bino numéro po kobenga te poto nyonso mwana mwasi olingo obongola na feti amina bato soki apesaka baconseil bazali leki nanga propre nata mal à l'aise nata bukaka nata mwasi nzambe yo nalelaka te leki mwa bisifo mbala moko eyekwa yebi bilamba tindilanga mwana wana nata mal à l'aise bukaka nzambe apambola yo tika mwasi na poto te atika mwasi na poto te naye na mwasi ya mondele oyo na sobuni naza na mwasi ya mondele bolingo oyo ya kozonga na vie yango motu na perda mwasi mpo mwasi abadi so otikali bapesi mokanda so ete nga na yo esilani nalanda esko président na ngai me lelo tala lelo ozo comprendre nabosani te mama awa na bijumulunda ozo comprendre na bijumulunda na mama awa nzambe apambola bino bango moto apesanga conseil ozo comprendre ange konono abi yaya asala mouvement ozo comprendre jogo mundaya alobinanga sala mouvement te lobule kende bongo tokosoutenir yo ozo comprendre bajogo benagana babeta na équipe nationale lokola ndaya abi sala jogo lokola ya bos onga babengaka ye oyo nabengaka ye ya bos abinanga vie sala mouvement dobolo mama na jogo ya bos bango mundai ya bajogo wana équipe nationale à l'époque baosoutenir ngai ebongo ata ye moko ozo comprendre parce que vie bena otika yo osala plan na yo parce que po droit na ye otika bena osala plan na yo omoni dani apeti nanga mogo dani kinsala alobi vie ekumbela yango ozo comprendre
donc bato wana batienga à l'aise nasali groupe comme nango Boa Vida eza vie kitoko naki portugais sikoyo c'est-à-dire équipement baza dena na chef ya groupe d'abord déjà na chef ya répétition oyo biloko talokota te auti ina yango moni Boa Vida ozala groupe moko lokola section ya formation donc epa na ngai oyeba te osala te osala te Boa Vida baolakisa te seke théâtre makelele te théâtre mababanga te mpo bapresse na biso ezala bato fo balanda bato fo bapesaka biso boye eza te keno boyebaka te fo bazape bino te ozo comprendre bazape te yango wana naosengaka bana poto bosoutenir ngai makasi nayebi ke sinanga sonini ntango abengi bana poto babi te yosala mais sikoyo maison moko binanga te obanda otourne na banzonzini maison oyo na banzonzini mbala moko maison etindi mbongo libelanga bantere boyeboye na yo bakisi bobeti bobeti bakatakata ozomona te lebongo wana maison lobumakomona yango Valomas la mère evala groupe nango eza wa formation nyonso kuna nzonzi nini maison ya Valomas ezoyaki na matanga ya Jani comme si bwana ozalazalaka pasala ngai papa tanga banobela venga dios valo bia petna mosogo tanga evala obenga mbele nanga evala lipasala ngai tanga ye fonga na cadre na yebise makambo nyonso babetela biso na parcours ne bozali na poto na mere vala na vinga toke poto premier fana kende poto papa poto ya poto okutaka poto papa wana premier jeune mamati nakoma Cameroun natali tokiti tokende Suède natali nakeka Cameroun Afrique kaka tomati tokomna mboka moko komona ngo Malte tokokita mopepe bandi osante mopepe otala boye bamwa bamingi te mboka ngo mindele na ndela bya potongo potongo omona bana bana etambola mabele eza te nsima na nsima ya bipoto yango kana komi na Londres jour mona tomela to na Londres de première fois tokomi tobaye na lale tokomba désert ndoto elinga letina na kini nazosala elongo na sutu mokambo elinga te nakala boye nafungoli rideau na poto popoto eblaki te social makambo tu boyebakisa bapoto deloko te likuta basenga boye poto eza organise makasi leloko kini mwa banini me eya différent poto eza poto nyonso asaka na poto me Cameroun tu ya mbele bakite tu ya mbele yoko koka na mbele lelo te bana komi poto kwanga mbele asala kwanga te nini mosalaka kwanga mais siko kwanga esaka ne ntakoliyango ya te bavitamine ezaka na kwanga kwanga na vitamine te oyebaka te kwanga na bafufu na bavitamine te siko fufuka ya mobeso Boa Vida penza bawe esalami seki na porte efungwami ozonga su poto ngai poto d'ici décembre naza kuna nazosambaka mosusu kuna nazaka mona poto ngana banokama me bato bon eza bagalere ya mboka ntango nasali mwa bese moke okendaki poto ozali no plus jeune nazi mwana mokie akenda poto na artiste ya mwana mokie na masolo etali théâtre secheguni yango nabeta tolazaka chef d'état major ya bacomédien nyonso fiction ngo asala fiction mwana mokie
na osala succès ya batata mikolo ndenge mwa moke na osala o oyo batata mikolo nani azoluka bayeba ye dongo aza filaki nga babi mwana moko abimiki mona shogoli azwa bambongi te na bandako ya bato mwana lokola shogoli mpo asa mama na basikisana okata mwasi na yo naza nazwa bambongi wana bamere ebele petro asimilaki solo te mpona nini mabe namona bamiso bacongolais so moto asali kaka succès tisi kobeta bale succès tisi oyemba danger ke batravo mpe ezalaka eza bato babanda oyemba aza na mwana moke azoyemba kisi ezalaki te abimi bobi okisi osise nzambe azalaka to azalaka te nzambe azali ya mama dejezinga succès ezalaka ya satana to ezalaka nzambe eloko ya mituna ya bato sikoyo soki basali succès kisi yanga mituna ya bato estce nzambe aza te succès mosusu eza ya nzambe ya mie eza ya nzambe omelaka oyo akisi ekomaka mobala bazokende basengi ye boye ozolala te na butu wana kisa mabe bazokate bambula na bavie kisa mabe so kisi ya normal eza nzambe omonaka ya kopambama nzambe eumelaka soki ozolanda yango ka principe na yo yango bato babenge komina kisi te nzambe aleki nyonso ozokomprendre boboya vida ntango boyoka yango moto boyeba teke kisi nazolo bango awa nzambe nde mokolo succès oyo nzambe apesanga succès na boya vida boyoka yango mpo boya vida eza bien organisé. Est-ce que na boya vida mpe soki vie na yo oyo abimisi yo lelo ndenge olongo na okuna abi mpe yeno etinanga mushumushu nakota mpe na scène moyo boye esenga mpe via kota wana papati ye mpe osalinga te ye mpe alakisinga théâtre ye kutu mpe alakisinga bongo vraiment na boya papa oyo asalinga ye c'est impossible ozo comprendre c'est impossible bababa mingita bayebi bapapi mosusu bayebi bayebi ndenge na banda osala théâtre nayebi kutu te eza bisala bosala bosala soki abika kota eza na mwana ye oyo eza na mwana moko mpe na bashikshok wana oyo asalama ekongana evala na bana mike oyo oningi nzelengoli epai ya vie parce que vie anakopesa yo confiance nyonso boye oyo oningi mpe otiki vie yo mobeti bon vie abungana moke omoni vie vie aza papa atie biso bakonzi na shikshok eza na bana moko boye babengaka bango bandoki wana babengaka bango basorcier na basorcière baza kuna na shikshok olingaka oyo ntango biso tobango na shikshok bana na misu baza na bandako me mwana aye na shikshok oyo akuti bashogun akuti bamamidi ekusa mwana wana abanda kotonga bakonzi lokwa bongo etango adiadi ye aza na poto otonga nini azobenga vie shogona te toilette azosokola vie shogona te toilette azosokola boye atiaka bamegane kaka mpo atalaka bamokolo elokwa biso bachef comme des fois vie eza boye nalobango lelo te nalobaka la prochaine pièce à la prochaine émission bolimbisanga donc bakoloba oyo bana na mio na kota bango nyonso komona bango tu mpongo na polele na ba chef d'état major bana na mtaleki nga na mopepe aza te ozo comprendre fo naloba mpo bachanger à la prochaine faut bachanger siko erreur avie leader ya solo eno na opesa ba leader conseil leader kozala rola ngulu te leader fo kaka matoi mibale ntango oza na bana na kati ya ndako mwana mosole papa babeti ngai ye oyo le mosusu babeti ye te batienge kaka boye ya gravise babeti ye ayoke papa bani yo obeti kwani te yoka mpe ye yo beti eleki mokwana ete papa asali bo papa azalaka bongo
ya moto mopote yango wana a perdre barter ebele na succès likolo ya koyoka kaka eza nango baconseille te donc succès ekomeleka neti donc tout moko ya bakongo po mokongo aza na kisongisongi makasi bangaya bakapelele alobeli esilisili ekomeleka neti bozwaka bamega ole mega na yo obengaka bato ya bien osengaka mbongo po otya mega mpo otonga shogun otonga bamijokisa otonga boye yango namonaki keno il faut na zwa palais mana oloba bavérité ebele na bape bavérité ebele ya vie à la prochaine kaka na l'émission oyo Flori Kane na kati ya France babiki ozongi déjà Kin Flori Kane yoka la vérité nyonso tu bokoyoka yango à la prochaine mpo bocomprendre naomoni toza na bien ya vida toza bien organisé awa eza mutu na mutu mpo eza groupe mwa mutu na bato ya nzala baza te mutu akosasalaka akendaka cop banini des fois succès ezalaki ke bazobanga yo te mpo ye mo vie azobisa bango so songo nasali boye openganga olobelabimo azopesa bango azopesa bango baprise te bien fait peut-être kokola donc peut-être yo tie bakonzi soki mwana moko azofungunda yo yofo obenga mokonzi wana oyo moto tie bango te yo moto tie biso bachef babengi batune me yo makambo nini osala olokaka bana wana yango omoni koperde te mais oyo eza kutu flash na beti kubeta osukala makambo eza na se wana ozala dega nayebi ke naosala debushe ebele mpo wana so nabeti na panzi nabiki ngabela mpe ozongisa amata kita ozongisa ntango ozongisa ekomi polémique ata nayebi ke naosala polémique à la prochaine bokoyandanga bokoyoka à la prochaine benga opapula pe omona ngo fiakola aofiakola rebino eza te oyo balobaki emanenga bene te ababena bo ya chic shot moyenge mais ndenge tolobaki bana Kin toza kaka awawa vraiment magazine ya biso Lingala News azopesa mpenza merci mingi epai ya ye moko mpenza artiste musicien oyo ya monene awa na RD Congo oyo babengi papa na biso Moïse Mbie la réserve de l'éternel awa azobeta concert nene awa na martyr mpenza omonango ndeni concert wana nayoyebisa bato ya mokili na bato ya nzambe evieme ezaka moko eza bongo le 19 mai avec Moïse Mbie bon manti omoni bafali bafali babeti bafere babeti sikoyo moto na nzambe lokola Moïse Mbie evieme ezaka moko na martyr babiye de bande otuna donc vraiment ezalango mosu te pe apart ye mbumuso obeta te azame te wana kutu bokenda bino te mpo manzanza na manzanza na pelouse déjà babillet $50 babillet sili na pelouse toyoka vraiment Moïse wana basombi babillet na kati ya danger pasteur Moïse Mbie yango wana ngala osomba billet moto osombelanga billet mpo na koto fele te mpo na yoka bankunga mpo nafuta alanga te mais mpo na Moïse Mbie fo nafuta billet comprendre na ofond na place ya 250 boss de lipi na mondela bi moni oyo azoloba nga nasambela kuna te me nalinga te mingi eza bongo Moïse Mbie efelema ezaka moko eza dimanche le 19 na stade ya martyr po tomoni bevenema tu bafali babeti bafere babeti mais venema oyo etikali eza ya Moïse Mbie vraiment mosu na martyr te bon mpo na martyr etikaka concert moko ya Moïse Mbie po baconcert mosusu eza nango te mpe moto ayembaka lokola ye aza te nga mona ezali kuna babiye te kamina donc na bapakani na biso tobayaka baboki banini
na le 19 vraiment totiala nzambe liboso tono tala Moïse Mbi mwana mobali ayembaka na elengi donc nayebi te babie butu nayebi te eloko tokosenga biso tout le monde na bandi nano na délégation oyo ozoya ya bana poto oyo bakoyake deja tobengai bango ozwi lokola mama Lisiki Yalanda motemba papa Fredi libala na bango ezalaka bosembo mama Lisiki Yalanda tozozela bino na martir doli mpino mbele yo boss de boss motemba Bijou Mulunda mama na Amina wana napesa bino numéro na ye à la prochaine bozwa numéro na ye po Amina azo omoni likambo etali mariage anniversaire ozo comprendre fête nyonso wana mwasi nyonso soko olingi osala bamakiye kitoko donc luka kaka Amina po to mobimba naopesa bino kombo ya Amina mwana mama Bijou Mulunda ye abongolaka elongi ozo comprendre akosala mwasi na yo moko mingi obi oyo mwasi na yo mpe mwasi po ayebi makiyage moto aleki na poto aza te nazokosa bino te moto aleki na poto aza te Amina donc à la prochaine émission naopesa bino numéro ya Amina bobengaka ye poto mobimba mpona likambo tali makiyage oye atiaka makiyage atia meme na bafali adécora asala fali même makiyage tala niveau oye abongolaka mwana mwasi mpona mosala na ye bato baoluka ye bato bakime na kopesa bino numero ya Amina mpo asala bino makiyage ozo comprendre donc bango tu bakoyawa mama awa bakoya ozolanda bon mama Lisiki Yalanda bakoya Bijou Mulunda bakoya nata mal à l'aise leki na moko propre mwana panama nata mal à l'aise bakoya nata mal à l'aise mukaka omoye baobenga ye mwasi nzambe ye elamba eza eloko pamba donc délégation na nyonso bazoya ba ange konene bakozala bajogo lokola jogo Ndaya akozala jogo lokola ya bos akozala oyo abengaka ye dobolo akozala talaka bajogo oyo bakenda sango babeta bamondial na bapoto nabosa te pii biloko na ngai vraiment mona ye Dan Kinsala bakozala vraiment kaka ndenge tozoloba ke concert oyo ya Moïse Mbi ezala danger babengi pasteur Moïse Mbi la réserve de l'éternel oyo nzambe moko atia loboko mpenza mwana kili nyonso tozanga te po tokokweyisa martir ekekweya kutu ndenge eza wana place oyo wana oyo ya place vert na se wana déjà place ya tapis oyo ya 250 déjà eza déjà otongo na babillet déjà esili parce que basoli babillet danger nalingi bamona farafara boye limo pasteur Moïse Mbi bamona boye basoli babillet oyo nyonso tozala mama awaye ngi nayebi ke mwana poto mama awa na Bijou Mulunda Lisiki Yalanda bon koyebisa mama awa zanga te mama awa kozanga te na concert wana merci beaucoup vraiment kaka ndenge tolobaki mpenza concert ya ye moko prêtre monene oyo babi prêtre ya pasteur moko soki alobi mpenza babalani Moïse Mbi concert oyo ezala danger vraiment awawa na martir le 19 mai bana bosomba babillet bapapa bamama bosomba babillet mpo awa ezali danger na concert oyo batunga ekozala vraiment mpe mateya ya danger ekozala epai ya ye moko Moïse Mbi biso awa na Lingala News tozali kosoutenir concert oyo 100% vraiment awa na kati ya magazine Lingala News epai ya ye DG moko mama Chimene Nzinga awa biso tozali kosoutenir vraiment tozali lisusu epai ya ye moko président Mshego lelo akomi président
lelo soki vie na yo alobi akota mpe na scène moko osala est-ce que olinga oza papa na nga yeloki mbelakisinga mosala vraimen moko mpena azala te ndenge ya papa ye mbelakisinga me basalaka théâtre me bazalaka bo nakomoya te wana papa na yo eloko nini olongoli papa betele biso na bisinongo wana eza na sango na deuxième émission ya mpona panza te mais eza mpona tumba mboka banani mpenza oyo bazali bana ya shikshok lelo songisongi impossible batiaka bamega mpo bafundaka bastar lokola babiso bastar lokola bamami zopesa obengi kaka pa vie ofunda moto okuta moto otala na tv na ndako okudumio ide ya shikshok eza te oyi wana mpo ofunda soki mpe olekanga na kombo soki mpe osala succès lokolanga oyo osalaka yango te oyo ozala motema mabe ozopanza bato osala yango te yango wana eloko mpe na kopesa conseil pave oza président ozaka matoi mibale motie bato te olike bashogun baza ntango motu bazobomba shogun vraiment na fwandana na ete orumelaka ye fona tuna pesela me na yo mpe na likambo bo yo otuna te obeti 12 ozofina bampaka lingomba mpo nga aza chef d'état major ongo nasala bapetia basala mo te ongo atambola bapoto bango ata nini maroka na bakenda te bakokende ndenge nini ye na groupe bato ozela via ya babeta vie babeta tuna mikili yo ate ngai ngambo na décembre naza wana papa ozela via babeta tuna nazokende décembre na maison Valomas ya mare vala maison Valomas naokende na décembre mpona asala bacontrat moko boye ya groupe ya boa vida nga po tolobi yango ndoko te mwana liboso ya mokia ya sikso akenda poto ezanga mais tomoni ngakenda poto liboso ya bamangwau tomoni na evala azalaki mpenza awa na matanga ya efai mais tomoni ezalaki asekeseke na ye wana lipasa na ngai wana lipasa na nga baba mapasa nga nde yabaka mibale nakomona nzuzi ya vrai me vala komona ntimba toza bamapasa donc bato mwana wana shikshok bakokabolanga na evala te ayebi na bango te ayebi na nga salaka ke mutu andimi apesa ngai maison nini na ye maison Valomas oyo esaka bacd esaka biloko ebele ozokomba batransfert bareja banini naokende na décembre mpona signer contrat na nango na boa vida donc eza lokola bata po to batourne bata boa vida batourne basangisi yango bakotinda mpe mbongo kote oyo nabengi bavidelo oyo banani nasi mpe na bana wana bakotisi tala boa vida elenge makambo tu na kati ezali na nsima wana oyo abi peti moko boye azwi atie ve na ye na 10 000 abi vezwa na 10 000 olongwa muna eza mama nzambe na kozala bien na bato o sogo naswanaka te sogo nakipaka vi ya motu te sogo natongaka nde motu te nataka vi na nga donc fo nzambe apambolanga mpo mosala fo ozala na expérience mosala fo ozala na relation d'abord nga nalonda na mikili kosala berere te nga nazalaki na décembre nakosine contrat ozomona te ke ye otikala kaka obetivc ezali deja biloko ya kala bosolaki on deja evala na bato mosusu te ngai bana wana nde basali kobendanaka vi eza na wana ndako omele tour na ndako ya tata na yo baopesaka kombo na balabala babe ogaya zero yo ofandi na ndako ya baparole pendant 40 ans atake mwa mbani te afobima yango nasali boa vida elakwa ndako na nga nalongi pa papa nake kosa nakozwa ndako nasala foyer na ngai nakozala kaka te na ndako ya bapara sesa yango wana ntango nalongwaki nabengi ndenge ezalaka awabi te tokosoutenir yo bana mpo towabi toza mpo nazalaki wa bayebi bolamu na ngai bayebi ke ekosimba se simbaki deja
Merci vraiment et c'est Simbaki ndenge kaka bolobaki ke Lingala News onikela biso mushibu vraiment leyo président mushibu yeyo asali déjà bon na ye moko mouvement na ye moko bana poto pour soutenir kaka ndenge ezalaka pati bantule aza wana oyo na kolakisa bino baaktualité nyonso mpenza oyo Lingala News azali mpona oyo elakisaka baaktualité pe ya solosolo Lingala News mpenza mushibu yeyo bantule na biso oyo ezala na beti flash oyo na flash soki na osala deuxième émission soki balongo mpo na nini sikoyo oyoka bakate kobeta moto kopela yango eza te atuti bordi atuti bordi te okotuta bordi so batimiki basomotuka yango batimbiki yango eza nini ezaka la place mais sikoyo yango eza fiakola mwendere obeli bon nazolesa bafanatique nyonso ya poto bozelanga na deuxième version ezaka na Lingala News donc nase mosusu te bolandaka yango mpo boyoka baverité oyo ya somo na baverité oyo venga dos libota ezomona bafilme na kisasa donc tolemi donc bato balobi mingi donc nakoloba la vérité na deuxième émission po ete conseiller bapatron po bapatron ebele banegisaka bana foyer na yo parce que eza deuxième flash yango oyo eza flash deuxième siko eza suka na émission donc kala mingi te wana nazoloba na bato ya poto oyo boza na besoin ya bafete bamaquillage ya nini na deuxième émission na otindela bino numéro ya Mina po bobengaka ye po aza makasi na mosuku ya bana basi abongolaka mwasi opesa biso na numéro na yo po Carlos Muliaki azolanga Carlos banani bino tu numéro na nga boye 0243 81 30 48 599 81 30 48 599 081 30 48 599 waso bengi mbala moko zwi kimaki kaka rapide kimaki kaka vraiment merci na bino nyonso ndenge bozalaki ebele ya kolanda magazine na biso Lingala News oyo elobelaka bino actualité ya solosolo mpenza oyo tokendaki kolobela bino ye moko président Shogu vraiment kaka ndenge ezalaka napesi merci mingi na mama DG oyo asali ke Lingala News lelo toluka vraiment Shogu awawa oyo président Shogu na kati ya bord na ye moko mouvement oyo eza pe na bavie chéri bavie jo parce que baza combien mais déjà nakobea na 20 filles de combien 20 filles 10 garçons 20 filles 10 garçons botango makambo ya bapoto bandeya batourna bake kuna bakasete bimi bakobele poto mbala moko babeti bata ebesi mwa te mbala moko bakokima te eza na bémission tala betaki bémission bato basaki te bakokima te donc trie ete bempoli bolongo ye mwasi aza bakokima te mpo okimaki tozongaki eko bakolanda yo bakokima te bakozonga te eza sikoyo fosola bien so bwana bino bien baoyati so futi bango bien tobakimi soki eloko ekosala président fosolola eza te ezali ngesala bana vérité merci vraiment mama awa yayo ya mwana motetela ya solo mama awa yayo ya mwana mama mo motema malamu oyo tolobi mpenza nolo géri angle géri makuba na kati ya France oyo tobosani te tonton Bona mobiaki oyo abengi tonton Bona oyo jile moko tonton Bona pati bampule oyo apesi pa bambote mingi mama babias mama awa tosepeli vraiment kaka ndenge ezalaka etinanga levi
bibiaki na kati Allemagne esali bien penza kaka ndenge ezalaka Carlos bibiaki ya bino yango tobosani te mwana popia mokolo Brenda Ibuku mwana popia mokolo oyo atangaka ba $100 nde ba 1000 francs mwana popia mokolo Brenda Ibuku vraiment totibi bino à la prochaine bayo chimchimi le bato lukaye à la prochaine bayo Fabien asali po mulingani tanga masolo boucle